Bonjour, bonjour. Na balandi nyonso ya émission na biso Diaspora Debout. Toye lisusu liboso na bino ndenge tomesana tango nyonso tozana basango. Toyaka liboso na bino pona ko partager pe ko solola na bino. Yangwana toye lisusu poto solola na ba problème pe na makambo oyo ezali koleka na mboka na biso. Ya liboso tomesana na kobanda na kokumisa Nzambe Abraham, ya Isaac, ya Jacob, Nzambe Israël, oyo asala likolo na se, na souffle de vie oyo apesi biso, abateli biso banda semaine mobimba, pe akomisi biso susu na mokolo ya lelo. Mingi tolalaki na bango na butu, ya lobi eleki kasi, na tongo ya lelo balamuki te. Mingi lelo babengami bibembe, mingi bazali gravement malade, mingi pe babimi basali ba accident, mingi pe bafani na bandako bayambi basango ya pasi pe ya mawa oyo eza kolelisa bango oyo ebebisi mitema na bango. Kasi soki biso Nzambe abateli biso makambo wana ekombeli biso te, toye liboso na bino susu po tosolola ndenge tomesana makambo ya mboka na biso moko oyo tozali na yango. Tika ete lokumu pe masanzoli ezonga epai ya Nzambe na kombo na Yesu Kristo. Toye kopesa bino lisusu bambote balandi nyonso ya émission na biso Diaspora Debout pe bana ya Congo mobimba oyo tobengi de père et de mère 100% congolais bambote na bino ndenge tomesana. Est-ce que bozali malamu? Tous les 100% de père et de mère. Est-ce que banzoto na bino eza bien? Bambote na bino lisusu. Bobo sanate na ko partager ba vidéo na biso na ba ami na bino na ba relation na bino partout. Bo partager vraiment ba vidéo na biso pour esa la biso malamu. Pe bobo sanate ko s'abonner ba o nanu ba s'abonner te na YouTube na chaîne ya YouTube na biso. Pardon vraiment s'il vous plaît. Boye ba ko s'abonner vraiment massivement na chaîne na biso ya YouTube tozo senga bo s'abonner vraiment support na bino pa na biso ezali bo partager ba vidéo na biso et bo s'abonner na chaîne ya YouTube na biso bo tinda na bandeko pe mususu bo senga na bango ba partager pe ba vidéo na biso pe ba s'abonner po esa la biso malamu pe sa biso makasi ya kolukela kabino ba information pe ya koya kosolola kana bino tango nyonso. Mokolo ya lelo nini oyo tomemeli bino ezali na ba information mwa mingi oyo topusani toye susu liboso na bino ndenge tomesana po to partager na bino ba information oyo tozali na yango. Information tozana nango ba sujet eza mwa ebele, tozana sujet ya affaire John Numbi ndenge bakangi ba minduki ba arme lourd na kati ya ndako na ye makambo pe eza ebele oyo ebimi kuna. Tozana sujet ya baisse des prix surgelés oyo gouvernement a kitise ki biso ba biloko kasi tomonaki yango te tamolai. Toza susu na sujet ya likambo ya ba contrat minier oyo tobengi ba minere ya mboka na biso na bapaya baza ko profiter kasi biso moko bana mboka to profiter na eloko moko te na tamolai. Toza na sujet mosusu ya IGF azosala musala na ye ndenge esengeli pona kotombola lokumu ya mboka na biso. Sujet mosusu oyo tozali na yango ezali sujet ya changement ya ba ambassadeur na ba pays nyonso na monde entier. Gouvernement na biso a vu décision ya ko changer ba ambassadeur parce que ba ambassadeur oyo bafandaki tamulai baza ba ambassadeur oyo ba Kabila ndeko na biso Kabila azali ancien président na biso anomaki banda président na biso Fachi Beton akoti nanu a nommé ba ambassadeur te mais bazu ba décision ya ko nommer ba ambassadeur. Élection sujet mosusu tokiti na sujet mosusu ezali sujet ya ba élection ya ba gouverneur.
15 provinces oyo esengeli basa la élection ya ba gouverneur ba changer ba gouverneur parce que ba gouverneur oyo bazali ko travailler baza ba incompétent bazo sala mosala ndenge esengeli te ndenge vision ya président ezali te. Tokiti na sujet mosusu ezali sujet ya déclaration ya bato ya FCC par rapport ya CENI. Sujet mosusu oyo tokiti ezali sujet ya Lamuka El Mozito na Martin Fayulu ba déclaration na bango basali et ba proposition na bango oyo ba pesi nde ezali ba sujet na biso oyo toye lisusu liboso na bino to solola to partager ndenge to mesana ko solola avant ko banda ba tokota na ba sujet na biso tozo senga vraiment na bandeko nyonso oyo nanu ba s'abonner te na chaîne ya YouTube na biso bo s'abonner toza na posa ya aide toza na posa ya soutien na bino pa na biso na émission na biso ekosala biso malamu bo partager makasi ba vidéo na biso partout ozwi vidéo kotala ngoyo moko te partager na bandeko mosusu bango pe bazwa ba information ya mboka na biso. Tokoti na kati ya ba sujet na biso. Premier sujet ezali sujet ya Jome Numbi. Jome Numbi oyo azalaki général ya état-major na tango ya régime passé na tango ya Kanambe oyo tobengi Joseph Kabila. Tango élection esalami na 2018 biso bato tozaki na opposition leader na biso ya opposition a gagné élection oyo tobengi na kombo ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a gagné élection na yebiso peuple to sepeli et azui oyo ezali imperium na ye tomoni remise et reprise na ancien président ndeko Joseph Kabila ndenge esalamaki biso nyonso tozalaki na esengo wana eyaki kodimine biso mukie tango toyo komona bayibi biso majorité parlementaire bango bata FCC bazui yango kasi na mayele oyo président na biso azalaki na yango andimaki ko travailler na bango ndenge wana malgré biso pepe tolelaki malgré biso tozalaki na souci mais président azalaki aigle azalaki visionnaire amonaki musika déjà ayebaki nini oyo ekoya na sima andimaki a travailler na bango ndenge wana tomonaki ba menace oyo bato ya FCC ba menasaki biso pe président na biso oyo azali Félix Antoine Tshisekedi oyo ye moko alobaki na dernier discours na ye oyo asalaki liboso ya Assemblée nationale na congrès a explikaki alobaki ke andimaki humiliation e ba humiliaki ye na lolenge moko ya kokamwa mais azalaki na choix te mukolo moko tomoni Jome Numbi aitindi batu baye ko menacer conseiller ya président ba toboli o ezali ba pine ya mutuka na yeba o ezali ba voiture présidentielle message ya Jome Numbi na conseiller wana ezalaki bino tokokimisa bino bokosala 6 mois te na pouvoir tokokimisa bino parce que Jome Numbi ba yebaki ndenge ba si ba se préparaki et ba yebaki ndenge ba si ba infiltraki président na batu na bango pembeni ya président ezalaki premier mutu na bango ezalaki Vital Kamerhe oyo biso nyonso toyebi oyo azali koteka ba plan oyo
atiaki président bakal pour président a évolué te na ndenge ayibaki bambongo oyo ezali ya programme ya 100 jours ya président pour misala esalama te pour bato yina président balinga président te biso nyonso tomona mpe tolanda yango. John Minumbi afanda te tangu président aye ko nommé ba général aye ko changer ba poste mingi na kati ya armée. Tomona déclaration ya John Minumbi asala lobi azali agneau te. Agneau engi koloba meme yaza meme te. O meme bazo mema na boucherie bake pona koboma ye asali loko te meme a ko agir te bakoboma ye ka ndenge wana pe bake balambi balie. John Minumbi lobi ye azali agneau te. Donc elingi koloba ke ye azali lion, ye azali léopard, ye azali tigre, azali animaux sauvages oyo agisaka na acte nyonso atali tite ningani ye il faut agir, ye il faut se manifester. Mukiete to yo mona tigre soki lion soki léopard oyo azali aye kokima akimeli nini biso toyebi te eloko ye akimeli. Oh tokamo tolobi oh ye mutu aza lion aza léopard aza animaux sauvages aza grand poète aza mutamakasi akimeli nini nzoka ye moko amiyebaki nani oyo azali pe makambo nini oye asali. Première fois toyo komona armée na biso baye kokita na ndako na ye babimisi ba arme babimisi ba bombe babimisi ba biloko ebele na kati ya ndako na ye oyo bakendaki ko découvrir kuna par rapport ya service ya renseignement ya mboka na biso musala na bango ndenge basalaka na renseignement na bango bakendaki ko découvrir ba minduki ba biloko na ndako ya John Minumbi e babimisaki yango esilaki pe dekaki. Toye komona lisusu pour la deuxième fois ya tour oyo nde likambo akokamwa babimisi minduki ba arme lourd oyo soki ebetaki ekoki kokweyisa mboka na biso République démocratique mobimba. Tolingaki to vivre lokola ba pays oyo ba Syrie lokola ba Iran Irak ndenge ba vivaka na ba guerre civile ba kokufa chaque jour tonga to vivre na insécurité ya lolenge ya kokamwa oyo John Minumbi bango basi preparaki pona kokweyisa bokonzi ya Fati po bango bazonga na pouvoir ndenge maître na bango alobaki na dernière réunion na ye na Union africaine que na pesi bino au revoir te kasi na lobi na bino à bientôt alobaki na ba président africain à bientôt wana ingaki elakisaki ke akozonga na ye na pouvoir kala mingi te. Efandi te tomoni na kati ya bilili biso nyonso ndenge tolandi baminduki oyo babimisi na ndako ya John Minumbi minduki ya kokamwa minduki oyo ya guerre ya solo oyo penza babundelaka oyo soki armée bazali na yango il faut balonga bitumba wana il faut bakwesa banguna po ezalaki bibundeli ya makasi ya minene oyo John Minumbi abomba na ndako na ye. Na ba information na biso toye koyoka babi ezali kaka John Minumbi te mais ezali pe na ndako ya Delphin Kayimbi oyo autaka kokufo babomaka ye po apanga ba secrétaire na ndako na ye balobi babimisi eza 4 bamituko ya mineno ya basoda na tobengaka badiru bakamion na banga minene wana etonda na ba arme lourd baminduki oyo ebimaki na ndako ya Delphin Kayimbi. Mabango babomba biloko wana na bandako na bango pona nini
po complot na bango ndenge bazalaki programme na bango ndenge basalaki bayebaki ke na ta opportun bakokweyisa pouvoir ya Félix Tshisekedi ou eza pouvoir ya peuple d'abord po bango bazonga na pouvoir. Kasi nzambe aza bolingo aza ko dévoiler ba secret na bango bisika na bango babomba babiloko ba programme na bango bazosala eza ko échouer kaka na ngolu ya nzambe nzambe nda aza kosunga peuple congolais. Toye komona lisusu nzoka na ndaku ya John Minumbi azalaka na morgue ya minene oyo abombaka batu bakufa. Tango toomona bandeko na biso bakendaki marche na tango tozalaki na opposition bazongi na banda côté porté disparu ba enlever bango insécurité na mboka nzoka ba John Minumbi nde bazalaki ba responsable ya makambo wana nyonso soki bakangiyo bakei babomio bazalaki na morgue na bango o bazalaki kobomba bembe oyo bango bazalaki koboma. Tango bango bazobomba ava babomba yo bakangi yo photo ba photo ya ba individu ebimi kuna ebele ba porté disparu oyo ba yebani ba famille te bandeko te nde tozosenga na ba tonyoso babungisa bandeko na bango ba porté disparu bakene na lombango na armée to na police baluka ba renseignement pona koluka koyeba kokende kotala na ba photo oyo armée to police bakutaki na ndaku ya John Minumbi bakende kotala tango mosusu bakomona ba photo bandeko na bango po bayeba bisika nini bandeko na bango bakenda bazalaka en vie to basi bakufa nde bakoyeba yango na ba photo wana soki bomoni kaka photo ya ndeko na bino donc boyeba ke ndeko na bino wana basi babomaye asi akufa. Likambo ya kokamwa esuki kaka na minduki te bayekende komona ba dossier ba carton ya ba dossier o esengeli ezala na justice bango ke bazali ba juge te baza ba magistrat te baza ba avocat te kasi ba dossier ya minene ya mboka na biso na kati ya ndako ya John Minumbi babomba yango kuna. Dossier ya liboso ya papa na biso Laurent Désiré Kabila oyo biso tolelaka oyo ndeko na biso moko na biso colonel Edi Kapen abeteli yango 20 ans na kati ya prison bazwa nyonso batia mutu na ye aniokwami na kati ya prison 20 ans soki président Fatia ayaka te makino lelo oyo ayaka zala kaka na prison tango mosusu pe lelo bengai babomba ye déjà vi na ye histoire ne ngaki kosila mais dossier ya Laurent Désiré Kabila bake kokuta yango na kati ya ndako ya John Minumbi dossier nyonso ndenge bazali ko préparer na ndenge baboma ye nde tozosenga na justice azwa ba dossier oyo kombo ya mutu nyonso bakokuta na kati ya ba dossier oyo. En tout cas il faut justice a publier yango na peuple bayeba pe batu wana il faut basibi rigueur ya justice bakota prison bakangama. Kaka dossier ya président na biso akala Laurent Désiré Kabila te aza papa na biso bakuti dossier ya Chibeya na bazana oyo azalaki chauffeur na ye bandeko oyo ezaki ndoki bato oyo babomi mboka na biso pe babandi koboma biso baza ko continuer na koboma biso bakosela ke Chibeya bakanga ye na mutuka nini police ekuta ye na mutuka asi akufa na nzela ya Bakongo ebembe ya bazana tino leloyo ti leloyo nanu tomona yango te ekenda wapi. Dossier ya Chibeya
ba dossier nango nyonso na kati ya ndako ya John Minumbi justice tozo senga bolandela ba kombo nyonso za na ba dossier dossier moko bo bengela biso bato nyonso bokuta na ba kombo na bango na ba dossier il faut procès na bango ezala procès moko public o batu nyonso balanda yango ndenge tolanda procès ya Vital Kamerhe ba tokuti kaka dossier ya Chibeya na Fidel Bazana te kasi tokuti dossier ya batu ya Budia Congo plus de 100 personnes bakufa na Budia Congo nana zalaki commanditaire tolingi toyeba yango po dossier bakuti yango na ndako ya John Minumbi likambo akokamwa toye kokuta lisusu dossier ya ndeko na biso ya mobali oyo tolukaka Eric Lenga biso toyokake akima mboka abima akenda exil mais tango bake kofongola morgue oyo ezalaki na kati ya ndako ya John Minumbi bake kokuta ye na kati ya frigo asi akauka Eric Lenga oyo azalaki ancien mari ya mama Olive Lembe oyo soi-disant ba misusu babengaka mama sociale babota mwana moko Sifa Lembe Sifa Lenga mwana mwasi bandeko na ye famille na ye bayeba ke mwana bango akima na ye exil akenda kofanda libanda nzoka mwana basi baboma mwana babomba ye na kati ya morgue na kati ya malili babomba ye nzambe aza bolingo abimisi secret oyo epesi biso pasi mawa pe kolela pepe congolais tozolela mai na miso elekeli biso likambo oyo tokoki kondima yango te na mboka na biso bato moko boye bapaya balongwe na mboka na bango baya kosakana na biso baya konyokola biso babanda koboma biso pona mboka na biso pona bozwi ya mboka na biso tokotolore yango te tokondima yango te basakani na biso ba humilie biso na lolenge nyonso tokondima yango te bandoki ya mboka na biso babomi ndeko na biso Eric Lenga biso toyebi ke aza na exil nzoka baboma ye famille ya mwana mobali oyo Eric Lenga baagir balobi ke bango babalaka mwana mwasi oyo na mwana na bango batikala kosala divorce te mwana mwasi oyo asalaka kaka kindumba na kati ya ndako ya libala alanda na ye bozwi alanda pouvoir koma mwana mwasi oyo andimi alivre mobali oyo abala ye mobali oyo ahonora ye oyo apesela ye bozwi apesa makambo nyonso mais andimi alivre ye mpo na pouvoir andimi alivre ye mpo na mbongo mobali oyo abala yo bosala divorce te obimi oke okotina libala mosusu pe obani nzambe te ondimi bosala susu mariage pe famille ya lokoso bondimi susu bozwa mbongo mosusu po bozwa baposte bomoni nde bopedre famille ya lokoso famille ya mwana mwasi oyo bokotika mwana mobali bato te
bobotoli ye mwasi bokotika ete abima ke nofanda ta na libanda mosika ya mboka bobomi ye pona nini bokoki koboma biso boye bozoboma biso boye pona nini justice telema kata likambo oyo famille ya Eric Lenga balobi balingi bayeba verite babenga mwasi na bango babalaka aya ko expliquer bango na mobali na ye mokolo ya suka bazalaka basololaka nini mobali na bimaka mboka Kongo to akendaka wapi akende ko expliquer na libota oyo ya Lenga ya Eric Lenga soi-disant mama sociale mama kunda bibembe obomaka oye kokunda na banza ndenge bakado oyo pesaka na libota ya ndeko na biso Eric Lenga ta mususu bango balobaka ao oproteja mwana na bango obombaye otinda bisika moko olingi te bayeba bozalaka na ya contact ometrizaka ye oyedaka ye bisika aza na mosika famille na eta mususu bayebi yango nzoka botinda bopesa mwana bato nzoka mwana bato basi baboma ye mwana bato basi baboma ye e bobomba ye na frigo lokola soso lokola Thompson lokola ngombe mwana bato tokondima likambo oyo te tokondima likambo oyo te justice telema e tozoloba Jomi Numbi aza libanda ya Congo te aza kaka na kati ya Congo abima nanu te service ya renseignement service ya sécurité bo sécuriser territoire nyonso ya république ba frontière nyonso bo sécuriser na bisika bato babimaka normal na bisika bato bakatisaka na makolo na babwatu na bamasuwa bo sécuriser pom abima mboka te il faut rendre compte na makambo ya salaki botika ete service à renseignement bo sala mosala bo se renseigner bien partout po boyeba bisika Jomi Numbi azali il faut akangama il faut Jomi Numbi akangama il faut Jomi Numbi akangama il faut Jomi Numbi akangama biso tokotika yete justice peuple congolais tokobosa na likambo oyo te biso nyonso na sima ya likambo oyo tolingi tomona makasi ya justice na biso ata abimi mboka nyonso akokende il faut kofongolela ye mandat d'amener international Interpol faut baluka ye bazongisa ye na kati ya mboka na biso akoki koboma peuple congolais boye te akoki ko faire souffrir peuple congolais boye te bakoki kosala peuple congolais te complot na bango Kabila Kanambe Moïse Katumbe Mozito Fayulu Vital Kamerhe na Seniko complot bango nyonso baza na sima ya likambo oyo tozosenga na service ya sécurité to ya renseignement bakende kocheke armée pe police aner bokota partout na bandako nyonso ya bakabiliste même tina kata Seniko na église catholique bokende bokota bocheke na bandako na ba résidence ya ba faux opposants ba traître peuple congolais bokende bocheke kuna
na bango nyonso ba leader ya Lamuka na bandako ya ba Moïse Katumbi na bandako ya ba Mozito ya ba Fayulu bisika bafandi bokende boluka bango ifo bo cheke bokende boluka bango ifo bo cheke bokokanga ebele kuna bokozwa biloko ebele kuna botika bango te tozo senga na service ya renseignement sala musala batoyo complot na bango ezalaki ba renverser pouvoir ya Félix Nzamba aza bolingo Fatia za bénédiction ya mboka na biso aza envoyé de Dieu o Nzamba tindi na mboka na biso po ya kolongola mboka na biso na pasi na boumbu na pauvreté aya kozongisa peuple mboka Congo na maboko ya peuple congolais aya kozongisa bozwi ya mboka na biso na maboko na biso moko po biso moko to gérer mboka na biso. En tout cas, tozo senga na justice alandela likambo oyo. Ba menacer biso mingi, ba humilier biso mingi loba président na biso Fachi Beton. Mais Nzamba aza bolingo, bosuki. Justice landela ba opposant. Service à renseignement et sécurité, koti kate. Na bandako na bango partout. Il faut qu'on lande là. Il faut qu'on lande là partout. Tozwa bango tokanga bango. Bandeko na biso balandi ya émission. Émission na biso tosuki awa. Ba sujet mosusu tosala yango na partie de pona ndenge bandeko ebele bazo senga il faut to sala ka mwa minute mukie po pesa bandeko espace moye ya kolanda malamu to pesi bino merci na ndenge bozuita ya kolanda émission na biso. Vive la République démocratique du Congo ya papa na biso Aidi Nabala oyo azali père ya réveil ya mboka na biso Papa Kelani Bishop Mwanza wa Mwanza. Pe vive la République du Congo ya papa na biso Etienne Tshisekedi oyo azali super héros. Maman Marthe Mamu national mère de la nation to pesi bambote ebele mbote na peuple congolais nyonso en général to kutani mbalasima Nzambe apambola mboka na biso ekende liboso.